Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino nyonso bato bozolanda biso de partout dans le monde, bienvenue encore une fois de plus. Sango eza ya lelo eza ya kobisa bino ke toza 4h du matin et lelo nde to se décidaki ensemble na bandeko nyonso basungi Maman Mireille de partout par rapport à mbongo oyo akomi nango to kende nanu to dévancer pour nous sauver vie. Alors parce que SOS ma mission c'est pour sauver une vie. Voilà pourquoi tozo banda awa na hôpital, donc nous sommes déjà en route pour aller récupérer l'ambulance, descendre chez Maman Mireille et puis to mekakozoyer pour to kende direction campus. Merci Nabino Nyoso bato bozolanda biso de partout pour naba aide Nabino lisungi Nabino ezala qui vraiment ébélé et pour l'instant Maman Mireille a commis la 1500 par rapport à 3000 basenga qui est au commandant de l'hôpital et to ebike bato nyonso o babenga qui de partout bozé belé so na banda kotanga bakombo et ça vraiment facile. Merci beaucoup de partout, merci vraiment beaucoup. Pour qu'il n'attende pas comboter bato mususu kutu bibi kotanga comboter to sungi parce que au télémaki lokola maman au télémi au tali mono béni au lobité vraiment ma maman to téléma to sunga Maman Mireille. Alors moi je suis déjà en route pour aller récupérer l'ambulance et on va se retrouver tout à l'heure pour que to se diriger na ndako ya Maman Mireille to zwa Maman Mireille Nanda Kopeto se diriger à l'hôpital à campus et on va revenir dans quelques minutes. Donc pour moi on a une ambulance, est-ce qu'il y a d'autres ambulances dans l'hôpital Oyo et on va revenir tout de suite. À tout de suite, merci. Azola là. Ça la moukaki. Voilà donc à est-ce qu'il y a d'autres ambulances, d'autres qui sont Maman Mireille parce que y a un nanda kuna à côté hôpital te azo côté hôpital ndelelo. Voilà pourquoi tozo ko signaler na bande ko nyonso ke mbongo na bino esali mosala mbongo na bino yango ezolu ambulance mbongo na bino ndezolu la Maman Mireille nandaku et même na campus mbongo na bino nde esali makambo nyonso otozo sala mbongo na bino nde ko futa transport à le poto kende campus. Donc c'est-à-dire Bossali Moussala, merci beaucoup. Je ne peux que vous remercier surtout na sepeni makasi po na lobaki batu bayoki pe batu basali et esengo mingi. Merci beaucoup pe na Richard oyo ye ayoka ki sonité ayoka ki pe somote azalaki toujours wana pona ko filmer ba image oyo ya somo
pour na bato batala de partout azalaka toujours wana na petit Alexandre azalaki pe wana et pour na Alexandre na koyebisa na bato nyonso baolanda biso ki Alexandre aza na problème à cancer et il fallait qu'il ba évacuer ye alors ezosenga pe bambongo ebele eza pasi mosala na zwi ya SOS mission SOS ma mission eza facilité Alexandre aza na problème à cancer faut ba évacuer ye ezosenga bambongo ebele faut basala ba passeport faut basala makambo ebele en fait pour que moi nazali évacuer bon tozosenga kala nzambe oyo abombaka biso abomba ye mpona biso moko toyebi nini tokosala te yango nazosenga na bato nyonso mpe batelemaki mpona mama Mireille bomona mwana oyo ya 11 ans bosunga ye ekozala mpe malamu mingi nzambe apambola bino partout bisika bolanda biso voilà alors azaka te papa chauffeur boni toye te tolamusi yo na pongi bon, merci beaucoup pour mon ambulance. Pour mon que tozo ko sate eza mahamba solo. Ambulance ango wana toye ko zango esika ezalaki. Tensiomètre. Mais tout va en Toke kaka mutu keza mnene. Boke na ndambo. Boke ka ndambo. Ajinzela te. Ya mo balo mutu mo wazala. Allez, Il faut maman. Aí como se ela vai, sabe?
Maman Mireille. On a fait yaboué. Bon yaboué. Ça fait mal. Ok. Ok. Tombe là. Oh, tombe là. Bon, prière et salami, hein? Prière et salami, hein? Bah, est-ce qu'on recoute ça? Pardon? C'est pas ça, là, Parce que tu auras déjà dit, maman. Maman Mira, vous allez bien? Ok. Bon, quand tu as bagage, on va dans le biso. Pas bon de la maman Mireille. Bon, quand même, pour le bain, pour la bateau, nous sommes dans le biso. On a baillé qui quand même dans l'Issungi. Et par rapport à Nengi biso, vous avez touché, bateau, on a pu toucher, bino que beaucoup le bain. Au moins, il va prier, nous sommes tous ça là, car tous la prière, on a et comme on a souka, solution, moi, je ça m'a par un zan. Parce que pour nous, on a peut-être qu'il y a un baillot qui le semble. Exactement. Alors, c'est mon casse, en tout cas, la banque Nzambe. Parce que bandikala, du sungi à battre mes acquités. Mais dans le sambo, ça va. Et on a du sungi, vous avez un missou. Tout au peu, basungi, na bango, nde le sungi mon sami, tu dis que Nzambe n'est pas sali. Masala kalandi. En tout cas, Nzambe wana zo. Amen. Apambola bakasi. Maman, on va faire ça. Merci. Et ah ouais, tu vois que c'est dirigé. Ça fait mal, c'est pas facile. Mais voilà, c'est le travail qu'on a choisi. On n'a pas de... Hey, ça non qui? Tendance, c'est un peu. Oui, une tendance. Oui, une tendance. On peut te regarder là. Oui, une tendance. On peut s'arranger. Oui, une tendance. Nani, yo nani, Nzambe, bana campus, pour ça, ma va vous point ni yo. On va campus en haut, on a yo moi. Bapanzinga makila. C'est automatique. Théo, combien de temps ils allaient comme Théo bimelanzelo. Bon, awa to komi hôpital, on a 4 campus. Tozo kende kotika mama Mireille skoyo na hôpital Bromo na ninga kokita kokota hôpital. Bino nyonso botinda ki akota hôpital. Bozala pe wana pona kosala ki examen na ye nyonso s'est passé bien, azwa pe ba soin abima pe hôpital. Eza te bokotisi pona kobime koma passe. Te akoti oyo eza premier pas, deuxième pas, eza ramnyo se simba opération salama. Troisième eza ki réussite pe sama pe abima. Donc c'est to telema lisusu to se mobiliser pona ko sunga lisusu koleka. Donc c'est un peu ça. Merci. Bon, quand il est dans la papa.
bana mituti bana mituni c'est le professeur Oyate ndenge professeur commissaire béétudiant ezala bango bongo toni tozoyeba wapi kaka kose révolta tu alota so balota so basalaka nini nayebi jour na yaka ti Ah, eza monene me ah eza ok balebe mama na ngai eza juste propriété tout ça. Ndio cheka bongo kuzungu kukanga tu. Na section bango. Koso kanya olela suma kasi. Et voilà, nous sommes presque à la fin. Et quitter à la maison à 4 h pour retourner à 20 h, 21 h, c'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde qui n'a maman Mireille Binonio sur Bolandi. Alors, Bolandi, il va passer le premier soin. Donc, on a reçu peut-être sous temps. Bolandi, on a reçu le premier soin. Bolandi, on a déplacé ce qu'on a une chirurgie. Ah, tout ça dans le campus, dans la clinique universitaire. Et moi, je dirais merci encore une fois de plus à bateau Nyoso Bapesi Lisungi. Et peut-être pour le monde, on a un hôpital, pour quand c'est un théâtre. Maman Mireille, tout ça est déjà en hôpital. Maman Mireille, on a un bissaote pour nous montrer que nous avons un traitement Yamakasi. Et on a un landama à Waskoto comme un hôpital pour s'installer. L'intervention a eu. Pour bien pour landama mouké. Et un mot peut-être dans ma téléspectateur. Merci pour na komi pour na grâce na bango na makasi na yo osali mais to soukité hein to soukité parce que o ba pesa ki ezaki pour na ba premier soin voilà siko awa na uti ko se renseigner voilà ya sorti na ngai bakisi ba docteur pour nan to futi okutu opération te wana to zuka premier sopo na koma déjà pal na yaki akutu na zaki da ko mi bwaka bwaka mai zaki te makile zaki te to na ye ba tie mai ba pesi premier soin ya mo moninga bo na se rétablir donc to zana no na premier épisode na to komi kutu ata na suka te po likolo yango yo nanu nanu basali kutu te donc bon ya docteur na to koti te. Et voilà, donc, on est ce qui vient dernièrement, qui est aussi qui a besoin, il y a $3,000. Les lots Ernae, Awa, on se renseigne, il faut avoir au moins dans le 5,000. Aux hommes, on a été coaché, les téléspectateurs en confusion. Bon, pour nous pris au docteur Akati, Balimbisangai. Ngata on a yaki ezaki na 2013 to fandaka na nda on a traitement te bon ko kina biso e koka kite to yaka na cancer tu as $20 tant le docteur tu as constitué ton fiche tu as pris bon tu yaki na koka kite de on a lata na mutu yango na $3,000 mais le temps ba monika to komi déjà pembenya ba médecin ba pesi prix na bango $5,000 yango na o ba si ko maman Mireille awa batu na ba grève ainsi de suite. Yo peto loko le soera consultation a wa tozaki na choix fait se présenter car a siko a wa pe ba jouer en charge mais pour ba jouer en charge bien
il faut pesa nano merci na bato nyonso basungi pour na ba premier soin et puis au pesa merci na bato nyonso basungi okoma nano na kati ya hôpital pour moni kosungama eza aventure te omona muta touche aza touché pour na sunga eza aventure te basali yango okoloba na bango ni nakoloba na bango merci mingi. Premièrement na pesa na merci na Nzambe. Na pesa merci na Nzambe a touché mitema na bango. Ba fungoli ba poche na bango. Et puis deuxièmement na pesa merci na yo okati ba pongi o se tracasser. Pona komana siko eleka na mission ba balanda ngai. Après banda 4 heures okoto komi a olete ozaka boye okoto bima ba okisi ordonnance boye banda tweki de ordonnance na ordonnance olembite ti siko so 20 heures ozolongwa aso 21 heures. Alors on appelle si bango merci to komi na sukate na balemba ngai pete poso balembi ngai na kufi. Pendant to komi na sukate to to saka ka lokola premier jour même pas kutu to komi na suka. Alors, Batounia so bolandi biso de partout. Na koloba bolandi Maman Mireille. Pour na bato peut-être ba kuti biso na katikati. To koche la bino ba image ndenge to kutaka Maman Mireille nandaku parce que SOS ma mission na biso yango yo. To longoli Maman Mireille nandaku. Aye azu ba premier soin to futi ba facture ezali si faut kola kisa to kola kisa bino mais bolemba ete ndenge bozo benga département ni bapel nyonso o ekotaki na kaya Maman Mireille soki ezalaki mbongo ndelo bimbela sali opération na ye. Alors botika ete et bosimba ye bokende na eti na suka bayambi biso malamu vraiment esali biso bien mais tosengi na bato nyonso bazolanda biso botelema lisusu mpona kosunga parce que c'est ça notre mission. Alors merci beaucoup Maman Mireille okoki kobakisa mo eza pe na bato mosusu batindaki mbongo ekangami na baagence bandeko ntango bozozwa kombo boyokaka bien parce que mbongo ebele ekangami na agence tozwi yango te kokai kosunga biso même si na bakisi mbongo ekangami na baagence soto boto tozopesa numéro biso na bino il faut toyokanaka bien mpona kozwa numéro Western Union ezotungisa makasi ata na lettre moko kasi osali erreur mbongo ozwa te mais soki mbongo ata na nzela na mabibi botie tokozwa asaka mosala na ye bien mbongo nyonso bozotinda ezokoma mpo soki ekomaki te mpe na komi ate so na komi awa parce que azosala mosala bien. Napesi merci vraiment pour ndenge na bande ko benga na longwa na ndaku na longwa na bomona nga na hôpital bande ko déranger vraiment bolo papa John ba papa bedon tanga kombote po abili liboko ya gauche soki pesi droite et bate mususu balingana bango bongo te na tanga te bolo baki na longwa na ndaku na bona koma na hôpital posa na bino mabibi akokisi yango ngai yo naza déjà na mbeto ya hôpital. Qui signe ça tozo somba nyonso bozo senga to combien temps na 10 ordonnances déjà. C'est ça ya nende pour na ko prévenir pour eloke zangate compte tenu ya quand ya maman. Il faut biloko nyonso ezala tozo senga boye tout le temps il faut être là près. Merci beaucoup. Alors, Bolandi Bisso de partout. Merci beaucoup, na papa Nongopesa qui biso parole. Merci, Nabino Nyoso Bozala qui partout pour na Kolanda Bisso. Bomoni Maman Mireille. Et je pense qu'on va se retrouver prochainement pour na Bolanda suite. Il y a maladie na ndenge ninyezo kende. Bon, continuer kosungaye na SOS ma mission et kosala biso esengo mingi. Esengo zala qui na part na biso koeba ke Bolanda ki biso de partout. Tozana kati ya clinique universitaire et bayambi biso malamu esengo za partager. Merci na Richard Kapuku pour na ba image. Merci na bande kopé ya Maman Mireille au baza ko assister de loin ou de près. Merci beaucoup pe na mwana na biso Beni on a ko informer bino peke moto moko atelemi le biazonga classe mais toza pe na esengwa ko yeba ke mwana wana ki ne classe petit na suka mais o eza urgence eza santé ya maman pour ceux qui esa biki azoteka mwana ne akokende classe. Merci de nous avoir suivis de partout. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Ekoya, Maman Mireille, merci beaucoup. Au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.